Mvwandu olobini Bakamoza ba jet privé. Manseba iwe ujini jama Suko tokoloba nini? ujini jama Tokoloba tozana dollar. Jet privé ya moyo. Eza kolobela te o soki nene pas parole. Salaka. Ozana aéroport de Mubimba. Papa chéri Mubimba. Otopamba l'esclave de Dieu. Talent de konayo idi comme les dinosaures. La makambo ba jet yo yebi kaka. Tu sais que jakufi metotikale na yo. Pas parole za pession mbote. Ban direct aux États-Unis. Souverain premier. Ouais. Mais obi ke yebise pe to pe na souverain mususu wa. Ya flotter David ya flore kongate. Ayebi wana mukolo. Na leli. Allez check. C'est pas pareil. C'est pas pareil. Ça se passe en nord. En nord. Aux États-Unis. Check. Na leli. Manda ya l'été silaka Manda ya l'été silaka. Vanité de vanité, tout est vanité. Après avoir consommé ma château, après avoir consommé ma building, consommé ma mituka ba $100,000, un jour au kokende la libaya ba matela na bino ekotikala, ba or na bino ekotikala. Vanité de vanité, tout est vanité. Mais bobo salate ke mbongo bosomba ba château, mbongo bozotangisa bana bino na ba ekoli ya ba $80,000 par an. Boye ba keza mbongo ya l'État, eza mbongo ya Congo, eza mbongo ya ba Congolais. Congo Mobutu ebebie, Congo Mobutu baby, Congo Papa Lumumba baby, Congo Bangkok baby, Notolo Babolingi Petolo Bate. Moi si soki akeli bala, ata zona mituka, ata lata kaba bijou, ata zana ndaku, elenga libala ezaka kobota Moi si libala elengine za kobota. Moi si soka zobota libala tata mobala lingie aoza kaka na basusi. Elengi ya moboti ezaka tamba somona bana. Eloko esala kababenga yo papa mama ezali na valeur bano yo zana bango. Elengi ya bakonzi eza peuple. Mokonza solo azaka mokonza peuple. Ata bino mokobota lipa 500 francs. Biso tobota bana 7. Kala lipa ya 500 francs. Nyoso toloba te. Biso toza biso bozilo kwa binote. Toza famille ya bakonzi te. Ndenge nini bakonza Kongo bozoyoka mawa ya peuple te. Biso bato bawewa. Biso bato toliaka na moto. Botala 1 litre carburant 3500. 1 litre ya carburant 3500. Biso bato tobokwama na bawewa. Biso bana na biso ba kokokende sous classité lipa 500 carburant pour compte la moto 3500 il faut compte à 3 litres to kosuka wapi to sali bidonini botala makala ba uto somba na tongo po balambela ngai o eza makala o eza poussière makala 1000 fois ebeli saka tite o eza makala to eza ba poussière nyoso tolo bate boyo kasusi ya peuple tozo sambwe. Oyebi botala, bokata bakana olo bayaje, botala, ata bino moko, mikate ya 100 francs, mikate ya 100 francs, oyo bili jeki butu, bili jeki butu, botala mikate ya 100 francs mboka nini, bozela, bomonango, bokomona, tomacho 800 francs, peuple sambwe, Kongwa Mobutu, Kongwa Lumumba, Banani Babo ba Congo, nanu na mona mboka boyete, ba individu ba koma na budget koleka mboka, ba individu ba sana mbongo plus ke mboka, to sali nini nzala. Communicateur privé du chef de l'État Fachi Beton Mwantombolo Momai Wakanyenda. Jet spécial.
jet spécial pour les communicateurs privés du chef de l'État aux États-Unis d'Amérique. Yo vandi kuna soki wapi ozolia bapondu olobaloba o dinosaure soki ndeni dinosaure kamasala yo dinosaure na ba jet privé yo olobaloba ovandi o dinosaure ndoki wana bapilote na nga mibale azomema pepo comprendre un niveau moni babokechu bavandi bazolobaloba di n'importe quoi elengi à pouvoir les communicateurs privés du chef de l'État bino bozala bamituka biso tozala bapepo private jet special Dinosaur Security Force Protection International in charge of the communication of the President of Democratic Republic of Congo. Ce n'est pas pareil. Check, c'est du lourd. Nyama, babinji, boche. Nzala biso bana baotanga te bino baotanga bolobi ke lobby ya Congo eza ya jeunesse yango ezotanga te jeunesse ezokufa bota tomate o 800 o 500 francs bota tomate ya 800 na 500 eza kuya opola so tosombi te tosala ndenge nini ata bino moko botala litungulu 300 francs o 200 francs tosali nini matungulu boye mibale 500 tosambwe bota pilipili ya mabele ya mboka na biso na kati ya mboka na biso bilanga ya mboka na biso mabele eloni pilipili ya mboka na biso bota pilipili ya 500 francs tosambwe neti Thomson oyo bauti osomba yango 5000 mopi bota Thomson peuple leli au secours 2 3 4 posez là 5 6 7 net ezabwe mopiko boye 5000 fois mopiko à Thomson au 5000 mabeli ni peuple congolais asala poni boni na congolais ni okoma na mboka na ye bakonzi boyoka biso mawe Là, je suis à l'aéroport international d'Engie, aéroport de Kinshasa. Ici, on est au parking officiel. Je parle bien du parking officiel. Donc tous les officiels de ce pays, quand ils arrivent, c'est par ici qu'ils entrent pour prendre leur avion. Regardez le parking là. Il a plu ce matin. Il n'y a pas un seul endroit pour mettre le pied. Au parking officiel de l'aéroport international d'Engie. Oh là là. Ça là, quand on va parler, on va dire oh. Mon pays mérite mieux que ce qui se passe actuellement. Sincèrement, regardez les amis. Je suis à l'aéroport international d'Engie, aéroport de Kinshasa. Inondé comme ça là, au parking officiel. soki boyoka bato mosusu te mpo baza na courage wana te boyokanga mawa nga na osufri na nga kolia bana nga pasi vi ya pasi kolata ya pasi bana bakendaka klasi te kongole nyonso aza ya bino bakonzi boyoka biso mawa nzaleleki bota mopika Thomson 5000 biso bana seti babandolia ndeni omoi 5000 oyo basombi neti mwana moko bomona pioti na mboka nini Thomson ya boyesi ezala na mboka neti 1 2 3 4 5 6 7 natanga yango lokwa bino bato mayele bolinga natanga 1 2 natanga yango ata na anglais so na oyeba eloko ebobi Congo eza baintellectuel na bafrançais lokuta bolobaka vous savez quand on était là
Pourquoi dans le Parlement, boloba kalingala te? Ba complexé. Net biso bota Thompson à 5 000. Bon, mon indicata safa. Nzaleleki boyoka mawa mboko yo. Bakonzi boyoka mawa peuple na bino. Toza peuple na bino. Boyoka biso mawa. Boyoka biso mawa. Boyoka biso mawa. Boyoka biso mawa. Je viens de la Belgique, je suis à Kinshasa. Ça fait 3 mois que je suis bloqué dans ce pays à cause du passeport. Est-ce qu'il est normal, Mboro Congo? Mboro Congo. Et le pays, c'est ma passeport. Et depuis décembre 2021. Bah, sénateur, bah, palissade. Bah, député, c'est pas normal ça, les gars. Allez au ministère des Affaires étrangères, allez voir comment les gens pleurent, les parents qui pleurent, qui savent plus faire sonner leurs enfants à cause de cela. C'est quoi ce pays? Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'avons-nous fait au bon Dieu pour mériter cela? Les machines au ministère des Affaires étrangères qui délivrent les personnes qui sont foutues. Tout est foutu. Hein? Il faut qu'il y ait la ministère des Affaires étrangères, au Ghana, au Lela, au Souba, au ces milliers. C'est ça, ces pays. Même pour avoir un passeport, c'est devenu compliqué. Tout ça, les binonini, les gars. Tout ça, les binonini. Et on s'en boca nini. Incroyable. Et ça, je comprends pourquoi beaucoup qui n'ont pas 20 ans, parce que vraiment, on est tombé très bas. Ça vit des moments les plus moroses de son existence. Kabiso mawa, bozana bitema malamu, manda l'été silaka. 2023 tozana bino, 2000 tozana bino. Lelo se bosa biso mabe, boyo kabiso mawa. Bofungula basolo. Muza yaka kokuta biso na 5 naba, tanga kweisaka. Si lelo se muza kufa me 5 naba ici là. Bokweisa. Dollar eza na 20 000, mais biloko yemataka poani. Biloko efwe kita. Bota Thompson à 5 000. Boboni bi pa 500 fois. Oh, ngondoti 500 francs. Carburant 3500 Thompson yango paye dans suka. Toyo sali nini Kongola sali ba konzo nini. Vraiment konzi paki paka peuple. Boyo ka souci à peuple. Boyo ka souci à peuple. Trop c'est trop. 081 375 27 94. Peuple zonyo kwama. Bofungo la sociale. Nzamba pambola bino.